D'excellence au monde école, cela toujours de manière que et même la information aussi et à temps réel en rapport avec le problème que vous allez la carte République et démocratie du Congo en général et particulièrement la carte ville province ya Kinshasa. Nini eza koleka la carte ville province ya Kinshasa dans le secteur ya affaires coutumières. Le problème est que vous allez comment là. La fois passée, quand on a salué l'émission autour de Canada, le problème est que descente du sommet du village Mawawa. Le village Mawawa, parce qu'on a accusé, moi, je suis Patrick Moloni, qui est allé comme un désordre de Kuna, la carte à Mawawa. Je suis allé comme un qui peut tomber de comme ça, quand il est Sikawana, je dis que il est allé à un soldat pour mener le désordre de Dengue. Même si on a dit quelque part, on a dit la justice. C'est ça qu'on a dit qu'il a gagné procès. Parce que l'enquête et la recherche vont continuer pour permettre que responsabilité non réellement que il est coupable ou non. Malgré que tout ça, magistrat, à travers ma déclaration, la mission intermet à quand, ma conscience, ma décideur, ma moyen, la responsabilité, Moutou, alors qu'on m'a appelé les Zali. Il faut que, on va se remettre dans carré et l'eau. L'homme dit qu'on peut s'amoka, l'homme dit qu'on peut mazamba, mais donc on peut faire trop tard. N'ayez pas de rebelle à la plateau dans l'ail, mais je me ferai dans la plateau. Bon, mon ibaou. Bandeko Oyo, on a le droit de réponse à rapport à l'émission Oyo pour les Cana. Oyo, Akizaki, Patrick Moloni, chef, qui y a des moutous, à comme un désordre, il y a des moutous comme un soldat, il y a des moutous comme un Mawawa, il y a des moutous comme Luka. Accès à la désordre Oyo pour permettre que les patrons vivent la kidnappée. Mais bandeko on a des témoins oculaires. Pour consoler un élément on a bandeko on demande qui a autant qu'on a dit que on accuse qui chef Patrick Moloni tout ça d'ailleurs on a plateau le lot de zut d'abord pour besoin élément d'ailleurs avec interview tout ça là. Alors fait ça il y a beaucoup de à mon acquis. Ça veut dire que nous on est dans le travail dans le professionnalisme. Tout ça journaliste à Moutouté, le journaliste à la République démocratique du Congo. Ceux qui ont dit qu'il paraît et sûr on les dit aïe. Mais quand ça m'a dit, c'est confiant, voilà. Chef, bonne santé. Santé, Kimia, Ezali, mais Kimia, Eza Penzate. Quand on a la caméra, là, on s'est présenté, comment on a dit au Utiwapi. Ok. Kombo Nangai, Kimbwani, Munke, Paul, chef coutumier, et village Kikobo. Village Kikobo, c'est la Kachamawa, tout ça, c'est la Kachamawa, le groupement Mikonga, tout ça, c'est le groupement Mikondo. Village Mawawa ezali na groupement village Kikobo pardon ezali na kati ya groupement Mikondo. Biso nde bana Mikondo, biso nde bakopa Fumungandu, biso nde ba descendant Fumungandu. Mais comment on a le autorisé que village Mawawa c'est la kati ya groupement ya Mikonga. Mais comment est-ce que Kikobo le Kikobo est comme la kati ya village Mawawa le groupement Mususu. Et ben nous on dit que ça caméra beta dans moi les solo. Bon. On va passer. D'ailleurs, à l'espace que tu as donné les réponses, on peut s'éclaircir. Parce que nous avons dit Yango na lobi, naza mokonzi pa banga raté. Très bien. Nazali na makila mokonzi kati na ngao. Nga nazi pouvoir na ngai 4 ans déjà en haut. Navandi na Kikobo. Naza na ba document. Nzaki mwena Kikobo passager nyonso ba village wana koko na biso Fumungandu nde mutu abanda yango. Toza na ba trace. So même tant qu'on a sauf Fumungandu akufi ndela mabela aye kozwa bokonzi abanda aza ko sala suivi na bamboka wana nyonso
na qualité de chef de groupement Mikondo. Mais lelo, tu comprendre que un individu moko boye a eu pouvoir na 2024 kaka. Azana mwana na pouvoir. Pour nga doyen na nga a pouvoir na 2020. Ya vu na 2024. Mais aye a imposé bamboka. Na biso ya Mikondo alobi nyonso wana eza bamboka na ye. Biso to vandaki kala makambu ya oelelana ezalaki te. Chef Jampi o azalaki na mawawa oyo ye prince abetaki coup d'état. To vandaki ni to na bon voisinage na ye. Comment c'est possible chef Jampi azalaki wana? Amenasaki biso te. Mais Jampi wana c'est pas il se toka totoka que azalaka ne intérimaire et non chef coutumier. Non, to ka chef coutumier. Jampi azalaki chef coutumier na village mawawa. Oyo bentronizaki l'état yebiye. Mais principal Kamutabeta qui Jampi coup d'état, au président de la République a prêté serment. À côté ici ba commando, à côté ici ba poulouno, à côté ici ba policier, ba monter Jampi coup d'état, mais Jampi a sakinini akimaki nae. Nde atika ko régner allez. Abandi ko botola na ba boka na sami Mikondo. To éviter. Donc atoko la groupement mususu. Azoko la groupement mususu. Koya ko sala ba viol na mboka ba poulouna na ko piller. Batunasuba wana na bazamba na bana miki bana na bazamba ba risque ya banyoka do makambebele bele kolie komi pasi ba transport na to vivre na ba moto mo to kende ba village ya te bana moto ba komo banga insécurité likolo ya soi disant prince ya ko sala ba aventure na ba mabele na sa Mikondo. Mais pourtant ni surtout eux les kalakuna ba lobby que ngabo na moni le amen comme on va citer beaucoup plus la désordre on citer combo ya moi on va Patrick Moloni ba bien na pousser bino pour créer ba incident au bolo ba soit disant ba parole un peu contraire la acte la vérité de celle makula yo ko ba ni yango. Bon, chef Patrick Moloni tout d'abord azali coordonnateur na biso ya groupement Mikondo. Yende azali coordonnateur na biso, azali chef na biso. S'il vous plaît, n'est vraiment azali chef à groupement na biso ya Mikondo. OK, chef à groupement na biso André Motard, ba kopta qui est le député provincial. Député provincial. Sikoyo le quoi a connu député ne asaleli chef Moloni procuration, asala esime intérim na ye. Si nous avons coordonné bamboka nous à Mikondo. Donc chef Moloni azana pouvoir wana parce que azana minute azana roi groupement. Parce que azan sime intérim na chef de groupement. Au chef de groupement a commis député. Mais le côté là c'est quoi ils ont les kalakala ta mboka kuna. Si réellement que la biba peut ça va responsabilité comme ça mabe. Dans la caméra là, yo on quoi qu'ils aient comme auteur ba désordre kuna parce que la fois passée tout to keleki na mawa to kitaki baba lui quand on dit voilà kimia na mawa. To éviter les mythes ni les autres mawa na bilo poste bazo bakino bino ne bazo kotaka na mawa bamboka kwa bazakimo na soit disait bamboka ya mawa bamboka kwa kikomo ba bamboka ya mawa bazo kabo créer ba incident bazo ba usurpateur. Papa journaliste eza pasi na mawa. Donc comment ni prince na éviter ça dans un problème ni na mutu na ye. Kasi mawa wango ba chef coutumier na bango bazalaki wana ya groupement na bango. Chef Joseta azalaki alekaki chef coutumier na mawa. Mukolo moko ta bundisa ki biso. Donc depuis qu'à moment dans la bio kimia présence des chefs la presse bien créer le désordre. Problème. Chef Jampi azalaki tozaki na ye. Bon voisinage. Tolé konsolo là. Kitoko atika mkono ko agresser biso te. Banzaki mona wana bati kobo ba passager ezali mabele ya Mikondo banda bakoko batika. Bakoko na biso ba triamboka wana. Maintenant tu dis que groupement oya Mikondo ko va te dire que dali mo mboka Pedro. Mais quand le André Motard a commis le député. Si plein les amis Pedro. Parce que bango mbale bo kuta bango mbale bo sur la bolu kabo trouver conclusion mo propre si parce que ba groupement mbale fois sur là. Mais il y a groupement na bango Pedro. Azali doyen. Azam mukolo. Pela mo la intellectuel quand même. Oui, c'est intellectuel. Ba comment ya ko dit ba acte bongo ça ba si mo zali à sa vivant. Ba bengaki na ba pelle na ba condition lelaki ba bengaki groupement Pedro. Groupement Pedro bi na tindaki na mawawa na tindaki na ba mboka ngani Mikondo te makambo na yebi yango te. So ka do continuer ba désordre l'état sala musala na ye. Wana groupement Pedro mutalo baki yango. Très bien. Voilà.
Bon, on a un éclaircissement, il y a dossier autour de la conflit de la limite de la Katamboka, Mawawa. Donc, il y a une kuna, bon, on a une déclaration à Liboso. Tout le monde qui est kuna, avant de me côté de l'Olinga. Parce qu'on a accusé mon presque, il y a des moutons avec des ordres de l'Olandi de Kotsukolo Babel. Tout ce qu'on élément de Kotsukolo par rapport à un rapport, de ma décision de eux, ça veut dire que on a dit mon collègue, il y a accusé kuna, je parti pour le même place, qui m'a dit soldat. Mais le nom de Kola Aoutikole Awa, Aoutikole Boya, Babakam Paul, le mec que soi-disant, parce qu'il y a un double estime, pour ça qui a le babongo, si n'est pas force le baboui. Toi, l'élément où le réveil, c'est pas si la régie. Mana yaki tangu bamenasa nga na kati ya village naomba nakendea kuna bamemi ngai bamenase ngai babina lobaka chef moloni baonde bato bamenase nga na loba ona force nakomba moloni nga azali te me baonde baintimide nga na baminduki na babakuluna mpona lobaka komba chef moloni ezali chef prince ya mawawa na basoda na ye nde bato basali eloko wana te nde na abwe babeti ngai makasi na nyokami bakota ata nde na vimbi on a ndeko la nia traitement ya on a vita poto ya solola na binoa oza po saba ko ndamboka ba jina biso solution po ko to vandi solution zate se ba ko che biso solution te moyen to vivre zate ba mi kenda na mboka ba zate do to amenacer pour chef wana na asa sa biso bilo na loma moyen to lo bezate do to ta ila ga ye po yene mta azami nduki na bakulu na bani moyen to sa les zate na mboka aki na jour moko na uti mai mazo matabuye na koma na pemene mboka na terrain chef ya mawawa point atindi ba soda na ye na bakulu na bayana kati nzaki ba koteli biso ngakutu nzamba salelanga batolanisa nga 3 babali ezolekela nga kaka likolo ya mtuna telema ngape ndakima kaka taka na bango bazalaki ebele balani nga bakangi nga bamemie biso mpande mawawa kobeta biso ya ndenge desordre batie mbeli na kati ya moto bazotumba nga tini na bamaboko tini na mpende ta ndenge basalisali nga mpanya mpenza poida alukela biso ata solution mpanja na mpanya na pena toi bien te wana zaidi na ngao kende msala na ngai koleka na yokuta na mbiskadi na nzela ya basoda na bakuluna bon bakanyi ngai baye komema ngati na mboka na mawawa eta chef wana soki nani bon ngai pe na yebi na ngai te aye komema nga kuna torti kobeta koleta bambeli na bakingo nde kuluna kozikisa bato misu bamoto kobeta bapolisier wana tokuta na mboka na bana kobeta bato bamatraki si tokoma ye kuna kangi biso babeti biso neti nga na nga muleki nzela na nde oke mosala na nga ayebi te bamakambo ya bamabele malgré biso bamama babotama kuna bakoko mpe bakola basala bamisala kuna banda bazamba bapere eza kuna tokenda basalisa misala aya banda koleka na wana utenda oyo bakoki kokondane mpo nga oyo namonaki oyo azokesa badesordre basoda bazokota na bakuluna kobeta bato na bamboka eza chef wana oyo ya mawawa wana azokota na basoda moko mpe te bakuluna mpe yoka ebele donc bato na mboka kokima bato kopanzana na minute oyo bato na mboka baza te mbote na bino bandeko na ngai ya mokili mobimba ngai Ngunza Papi nauti kosalela bino ba recherche na kati ya mboka Egypte retour na ngai na kati ya mboka ya Congo na ekokuta makambo na ekokuta etake Ngunza Papi na ekokuta ba problème ya ba maladie ba problème ya mataki ba problème ya poisonnement c'est pour cela que ngai na telemi pour na mboka na ngai Congo ngai Ngunza Papi na lobi boy mboka na ngai Congo na kontinga lisusu ete bande kubamba makonzina ngai bazala lisusu na problème ya maladie te oyo ezali ba problème ngala ye protection domination attirance finance d'argent maladie nyonso oyo ezali na yo na kati na nzoto c'est pour cela que ngai Ngunza Papi na ye libito boluka ngai na motema moko ngai Ngunza Papi na ye na moto na ngai ya makasi
bobanga te ngai ngunza na bino oyo bayebi bisika oyo nga na wuti. C'est pour cela bukoko oyo nga nasalelaka na wuti ko se multiplier yango na kati ya mboka ya Egypte na wuti ezali ya pamba te. C'est pour cela que oyo nyonso nazali kokuta awa yango na lobi bino bandeko na ngai bobosana ngunza papi te boya koluka ngai po ete napesa bino solution ya bamaladi na bino nyonso oyo nga natangeli bino ya baproblème oyo nyonso kolekela bino surtout na babiro fo kokota na babiro oyo surtout ya bakota mboka banda na sommet tina se naye kozwa bamessage ya mabe na kati ya na mboka na libanda po ete na bino bakonti na ngai nakotala te bino bakonti na ngai kozalaka toujours na baproblème ya bataki ya banini ya banini. C'est pour cela que quelqu'un goûte papi na yem na tête pour la kata mboka na ngai. Quand vous sengay na spectacle, na zola sabino yango. Oh le couteau so. Le moins tomatal hein. Son excellence. Au contraire on a payé mon place wana, n'importe. Va. On dit combien? $100. Mon Dieu, et tout tombe de l'événement. Tout tombe de l'événement. Gunza. Mon Dieu, Gunza. Tout tombe de l'événement. Mon Dieu, Gunza. Tout tombe. Tout tombe hein? L'automatal, hein? Tout tombe de l'événement. Mon Dieu, Gunza. Mon Dieu, Gunza et Kedika. L'automatal. Mon Dieu, Gunza et Kedika. Mon Dieu, Gunza et Kedika. Tout tombe de l'événement. L'automatal. L'automatal, tout tombe, le moins, tout tombe, incroyable, tout tombe, mon nom est Kedika. Derrière tout ce plateau exceptionnel, Monda École, magasin de qualité, Monda École, c'est ce ma moto copéra. Boka Oyo, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, alengi kimia ekota. Mutu na mutu ayeba ko respecter la limite na ye. Pour permettre que comportement ya Kagame ekota awate. Mais le ok, n'est-ce que le comportement ya Kagame ya ko wala ma limite na boka balinga e comme presque partout. Mais le ba conséquence za nini ko zokisa batu ne botomo kama ndekola, batubie moto, batozokaka, comportement wana ezali malamu te. Si le bo ke ezali hôtel na ngo il n'y a pas que Bible qualité pour ça. Si malheureusement, on est pour ça là, nous sommes dans le dépôt. Il y a un gars pour la bino. Moi, je vais écrire, mais c'est un dépôt. Bonne santé. Qui m'a monsieur journaliste? Comment on a dit que Bokani? Ana outim daki comment on a poussé Suka Junior. Zaki batanga Moina. Zaki Moina. Comment on a dit? Poussé Suka Junior. On va d'abord depuis quand là? Depuis 1984 na Boutama. Ah bon? Papa n'a mis ça qui en a depuis 1965. Très bien. Une année après Mobutu a comme très bien. Bon, on est content, on est bien beaucoup là. Quand la caméra s'est présentée. Ngai komo nanga ekani mamakino. Nazali mwana oyo na Botami na Nzaki Mwena depuis 1975. Très bien. Donc moi si bana famille Botami bazali wana. Bazali kaka wana. Donc les histoire ya mboka là qui toko makasi ko le kamuso. Ya mona bien malamu. Mais c'est que bien l'histoire malamu ba que pas na yo. Ça la caméra là. Ni les le vraiment au juste entre Nzaki Mwena na Mawawa. Biso tozali bana oyo batata na biso tamba bakoti kuna baboti biso neti ngala la mwana 1975 baboti bana na kuna to dépendara na mikono par ignorance ou bien la ndenge solo vraiment la ndenge ya solo to dépendara na mikono so le chef wa Mawawa te le chef wa Mawawa to yebite chef wana prince événement nyele salana le jour président de la République a tout prêté seulement a quitté kuna na basoda a profiter na 9 photo yeko ta profiter eza penda nzamba do mona ngapenda ya solo a quitté na basoda kuna na vale na biso moza kuna a buka bangari a beta masasi autorité ba le jour où ba nous assassiné président de la République a kotiti na kata mboka na biso a beta masasi ba bana ku par terre bakimi le jour où ezalaki bakendaki na ministre jour wana nde ya mwana siku ezali débat ngwa kungwa kwa ina basoda aza ba FARDC bakuluna ba policier aza na bango biso moko live tozomona bango chaque ne pas ba donc FARDC la police là bakuluna ensemble parce qu'on obéit la balle 5 chargeurs on la guerre
les jours batotaki bango masasi na kata mboka bana nyonso bapanzani mboka etikali lax apa na telema ikanga biso baboma boma bakangi bango po bato nyonso bakimaki bakangi bango bakiti na bango na mawawa ngana tikali nga moko na bengi kapita na biso ata événement ndenge ezali bon ça va buvanda kaka totala kaka po evoleka tolanda wana tolali tolamuki baye na mfumu na bango ya mwasi baye na mfumu na bango ya mwasi baye konstale na butu na 21 Oscar Mikolo oui zaki shuni pa basadi des gars bakangi biso mardi vendredi 20h baye konstale moi est-ce que fuma ko na mboka na butu zaki jeudi na 20h fuma ko timboka na butu ndenge bazoe wana na bakulu menace okata bandako okata bandako bato nyonso na mboka par terre bana banani bango nyonso bakoti zamba fois meta nanga moko na koti zamba na kena zamba tuna kimani na chombo na bengi kapita na biso kapita tele kama kweli biso eza bongo ya sava bovana na zamba bongo bengi to bango moko bakota kiwana mama wana kumobela bobima boya bayero chela bino mfumu ya mwasi mfumu ya mwasi Fumuketo oui fumuketo iko koma na mboka tufani tutala temperature na ya bubanga te tuna tongo mais ayenge bakuluna na ba policier kana butu wana bakuluna yebele pata kutu yebele chaque mutu na mbeli vanda kitri tongo tani ba policier bazombi baluke nto zoya c'est comme te bengaki chef na biso chef Richard habite bovanda totala kama makambo d'abord avant Fumuketo à côté c'est na chef ça avec avec capita to chef Richard na biso mboko chef oui azo ba ordre na groupement ya Mikondo chef Richard au de chef Richard de yewa mfumu na biso o aye awusi na groupement Mikonga na wina groupement Mikonga akota alobengela chef ya groupement Mikondo ebe ko sale na butu na 20h akomi na mboka na kuna rebembe na butu te mais ça va chef de butu te bana kutu par terre ngabu mwasi na ngane la bana bana la zamba ngana tero ngadinda kuna kaninda kuna formula tufani dongo itani tufani ikambo baninge kala batindi basoda bayi bakangi zalama bref bakangi mama wana bakena olonga kama mama na balongwa bakeni basoda na yoko ndeka balbeke basoda bazozo bayi kusatu ko vengeance tambo tamba ye ngana ngina kota na ndaku boye kose moko atuminga gazi ya te loba to filma musima polisa ya atuminga ye na betinga bena mundu kipenda Zinote gazi zanga na mkongo mundu kiyo yekota gazi yekota cartouche betinga na mkongo na rampe kaka buru na makasi kama mbaya na kutizama na bimi na tauna kumi na bengi president ngala abo mwaite atini moto president ni kapita na biso kapita bila mbuka ali abo koti na nini na zamba na kina bimi na nzela ali na mwana moto baya jingu ngala takina hospitali bandaka ni jugo wana ngala takina hospitali tilelo oyo bafumu ninga na ye awo donc on est salé qu'il faut le ba on le pèse sa déclaration non parce que vous allez na mboka ba basate imezate bana nyoto batanga na kiasi donc on a continué là pour la bino ezali ko sécurité ça le sika wana so peut être bien chef na bango na pesa do salé bien bandele poko bien so de tutala na mawa te tout à ande donc bino zakimo na besoin dépendre na groupement Mikondo alors tandis que mawa azo dépendre groupement Mikonga na groupement Mikonga so kabo tra Mikondo sika so ko jua na zakimo na kiko tutala kama Mikondo. Ok, ndeko toye pa dayo. Yo siko na makaba uko loba. Le premier mutu oyo bakangaki parmi 5 personnes batende mawao. Très bien. Kula mardi bakanginga yozo mona oza bakraka. Mutakanginga kuluna basodaya. Soda zana contre attaque ya masasi mboka batu bakini. Nde bakuluna ko balege bele bayi bakanginga kuluna pe batinga simu. Soda na lisingai par desa na ipenda bandiko beta nga fingu na tete ya bonwa. None le mutu mona bidasa basiki ba mikada liboso azota ba bi Patrick Moloni tasina zakiwa. Wana batu wana intimidation ya mawawa. Zaki na biva la police te, zaki na intimidation na pa na bango ba bien armé. Bakaninga bakena na bakaina biso ba zaki 5.
na bana na bafuyenga na mboka bakunda bafuye bandeki na so ba telefone ndiko na biso mususu ingénieur ya faire mabata zaki na $500 na téléphone Android to kusani 100 mètres après na mboka bayebi soda na bango bibo bozo sa téléphone baboyo ndi to keina mbongo baboyo to komi na bana nandi bakeli mbabi na banyoso police azu mbongo na ngai $50 na 11300 apotisha na botini mutawatuna zati na barrière ya bana oloba nini oluka kutozo tanto tozokende wana bazobeta biso lokola moyibi babeta teke lokola bakangi peuple ntakimwena te mokonzi azolinga stale na mboka lokola ntakimwena soki soit disait koma ya ye tanto tozokende bazobeta biso na population mawawa na bakuluna tobobi lokola bayini na bango tobobi lokola bayini tokomi na mawawa wana vers 16h batie biso na bisika bateya basoda na bango eza basambisi biso teke bamema biso na la police te mutu basambisake na video te mutu basambisake papier ata na parke ata wapi yansi non nasamba te basambisi biso te nini te bazwi bafa dese lokola guerre nde banda sikoyo bafandisi règle na biso wana basali témoignage wana yo koloba boye bango bapesi yo maloba ozala libere tia komba mololo loba boye ata na d'abord lumière bamenanse yana atali nga na vandi biso ba 4 tofandi na ba atali loko alobeza te abandi kologo bango balobi minduki na bango baboye ko filmer yango basilisi wana baye ko zwanga na leki wana baye na biso na biloko basoda o balalela kana ipa komo na mote basimbisi biso bafilmer biso to bandela sikolo aba bafilmer biso na tini bango mutuna komati lingana la biso to ba civil oza simbisa biso biloko ya basoda okene ndolo ide nini o ide na bineza bokene maluku kuna nde bisika bokene kufa baboya ko filmer bisika wana baye ko filmer ka kata to kete tembi boso nango quatre fois DC baye ba c'est possible na maboko je suis tesimi na maboko d'intimidation toujours organiser l'évacuation nazo ngata na kekuta bana basali nyonso wana na intimidation ya mawawa ezateke na biga la police ke basambisa biso te so ezaki biga donc bala ko bala constatement na hotel la besoin hotel donc donc ça va le bas bosser le boîte au salon au bout au salon intimidation personne au commune mawawa non on va te la paix alors on dit on va le bas le bas bango c'est ça so commune mawawa le coup 5 soldats par DC c'est que dans le bakini to coûte plus de 40 militaires armés 4 chargeurs soki eza mobali te ata lilobo koloba yango te wana nanu bafare DC bakomando nayebi te balata bakondelete bakomanda maluku baza na teni moko boye oyo bachange bamilitaire te baza na ancien teni avezala ya komanda moko akufa na este boye babombadaka bateyana c'est ça bamitianga biso toza bato wana toza na baugandais toza na barwandais alors koprote biso ke kokufa bokwa maluku te tokoboma bino na nzela biso toya bakongolais penda te oyo na waloba nzambe alikolo azomona ozoluka mise sauve madame oloba ta oyo bango balobi obika kaka nde elobisaki bamakambo nyonso bomona bavilie ke présidence na kokende mosika te oyo eza émission eza télévision mpona kokata na kosenga na président de la république na gouvernement mobimba batalela biso likambo oyo depuis tobotama nga na bino nabotami na 1984 jusqu'aujourd'hui lelo na 2024 tukoyo asala débat bandelo te biso toya mpe bawumbu te nakotela moto biso toya peuple oyo toobi te na nzaki mwena toza kutimi mosusu mais tovandi wana nga na botami depuis 1984 namona bamatalimani namona bato nyonso natikala komona mikongo ate un jour akende ata na passager ata na nzaki mwena ata kiko ateka ata 10 sur 10 nanu mpe oyebi historique ya mboka mobimba nayebi yango so ezalaki télévision te na bandi kobetelo histoire banda oyo sakonti okokwa beta oyo nakuti na papa na betelo oyo yanga moko oyo papa na koko bayebisenga ti oyo nga mona vivre na miso na bakonzi nyonso nde bayaka mikonga lelo eza kozanga place eza lokola ba M23 bien barwandais ndenge baya na est. Très bien. Pasi na mawa eza na balobi te bolandi baversion ya bandeko bapesi oyo bafanda vraimen sur le terrain topresente bino la fois passé baversion ya bandeko ya mawawa so topresente bino baversion ya bandeko oyo bazalaki accusé baye na droit de réponse ya bango c'est normal moi étant journaliste naka journaliste te oyo ozala bozokorrompre bamboka mike mike polobela ngai tenor c'est pas alenewa reste dans le professionnalisme c'est ça mon boulot
besoin de éclaircissement puisque besoin de comportement elle a toujours trouvé la carte fréquente la carte ya mboka non on a besoin d'en voter il faut bannir tout ça si on a dit que les chefs continuer on a la limite on va faire ce babelé là mais profitez de l'événement pourquoi aller encore à la contre les leaders que coutume les échelles depuis qu'après on crée des ordres ça va conséquence là-haut je crois que les états en train d'habiter sur la boca Jacqueline Chaban le ministre intérieur actuellement on a une décision beaucoup plus grave plus dure en rapport à ma campagne de chef de qui est sous chef ça veut dire la caméra voilà la ligne poste la population pour beaucoup de gens pour barrer comme qui dans boca vous avez causé rassurer ma mon peu c'est la tirée dans le pas beaucoup de boca chez les trafics c'est qui dit ni moi aussi n'est pas voilà boca Jacqueline Chaban pour le ministre intérieur. Merci Mingi papa journaliste pour la question. Alors biso toza penza na makoki te biso toza na manduki te toza pe na bamacheti te mais tozozela l'état aya kosunga biso asala mosala na ye mosali déjà baplainte déjà l'état en rapport bakabesalaki oui baplainte ezali bokomasa déjà saisi nango oui yango tozosenga na bakonzi ya l'état bosunga biso na kikobonzaki mwena toza na insécurité boya d'être na kolinga monsieur les journalistes okita pe na terre nakokita modeko kota tokilekisa mabomba tozokota bongo eza 0 mètre ndako na siyelo ke bamboka oyo totanga eza juste kaka a la Kinshasa na commune ya Nsele donc na commune ya Nsele bomoi alemela te ozika ba moto 3000 fois 4000 fois okolela mboka moto eza toteka mboka mpoka Kinshasa mboka mais ça on va commune ya Nsele awa bate babatela biso mais tokoloba mpe na bakonzi mosusu oyo baza kolinga bacorruption bakopesa o corruption mpo na nini otiela mutu basoda 40 soda bapolisier mpo daya komasakre bato eloko wana tolobi biso toboyi na biso yango biso tolingi kimia na mboka na biso toboyi na biso toza na biso na mbongo ya kokorrompre mutu te topesaka nyaka te donc toboyi na biso biloko wana ntango oza autorité moko boye mitia na esika na yo ya autorité eza te koyeba mbongo mike la semaine provinciale peut-être vous en attendez mais yo au sein des quartiers parce que vous allez souvent pour engager combattre la bambo dans ce tout esika wana moi la bonne prêtre la bagarre te pour vous allez quitter to quitter le terrain là yo vous avez besoin un jour pour faire la déclaration parce que toli qui bien un compte à mon amour elle regarder pas de regarder de retour là mais si vous allez si calé si vous allez le cas on dit quoi na ba voisin la kilia parce que bon voisin que sur la campo ka ekele liboso merci à demander qui répondre à l'invitation de la cadre la donne la réponse de la Bible pour continuer le message de Dieu j'espère que Mbalas Matokoya pour remercier tous les mamans à dire merci à Ingrid de la tête le réalisateur monteur là Bonda École merci à Papi Mateka les caméramans de Guette pourquoi pas à Benjamin Kilunga le tacticien de manière que nous sommes avec impact la idéologie donc prochainement ce que le fazomité pour que je vous mette dans ce numéro là peut te quitter pour tous avoir éclaircissement il y a qui toque parce que voilà le bail.